Dino yoza fin utaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image yo osenga yo. Bonjour et bonsoir na balandinyo sotu ba ebozolanda biso lelo na kati ya antenne na bino oyo bolingaka Diamant Noir TV. Merci pour la fidélité, patience, surtout tant on surtout vous allez elongo na biso lelo. Toyambi moto oyo toyambi lelo azali nani? Toyambi un grand artiste lelo na kati ya mboka na biso mama Congo. Un des pionniers ya musique congolaise lelo na biso ba congolais tant tozolo bela rumba congolaise nde oyo toyambi na kati na biso mingi boyokaka kombo na ye boyokaka kombo na ye na pe mindule na ye ya kitoko oyo abeta na kati ya mboka na biso la belle époque quand je dis la belle époque bah tu vas comprendre kasi peut-être boyebi ete na ba kombo na mususu ki eza yeto yo kaka meto ebite nani wana za liboso na biso toko découvrir ye biso surtout ensemble lelo na kati na biso c'est na lobby. Bonjour Papa Noël. Bonjour Maman Gisèle. Ah Papa Noël déjà to banda bonne santé. Ah santé ka ko ndeko moninga boy. Ele na zaki la moi mi kakata nzoto. Pour moto surtout abelaka. Bien sûr, ça c'est. Oui ngai. Et bandaki lokola makamo ka minene yake komela ngai mele bien ngotina te. Na kwei na buka lokolo. Na buka lokolo ya gauche. Et na la lokolo à gauche bukani. Mais siko lokolo ya zo ndenge to so la yo. Oui. Ça va. Ah! Quelle grâce! Ça va. Papa Noël, tant le dit ça va. Peuple congolais de partout, bah c'est qui? Bah c'est Peli partout dans le monde entier, dans Mokili Mobimba. Et si Kawapi Bazolanda et dit nos images, Fungola Penza ba image, Panza Sangwa Congo pour Bandeko, Bazwa. Information, il y a Papa Noël à l'obi Azabien. Tokoya Kombo ya Papa Noël. Les lotoye Babate Belé, Bayokaka Mindule Nayu. Partout et beta kati les loto et beti bat telemi bayoka mindule wana e uta wapi misusu ba yebi yo malamu te ba jeune misusu ba botami ya mike ba yebi penza te les lobi sonyo surtout nde tolobi toko découvrir yo yebi sa biso Papa Noël ozali nani pe o uta wapi. Merci mingi na moto na yo. Ezana moto moko makasi te. Moto so abotami na Kisasa na ba 1940 a Ebingai po na kobanda na 1940 molonga na botami amosuto tanga kina bango classe esika moko ba Ebingai ikama ko na kati hate kombo ya Papa Noël. Oui. C'est simple mais pour nini comment les a Papa Noël. Oui. Na kolobango le longai mokobo fungola matoe boka malamu. O nyonso bino yokaki. Na ndenge bwako buzako yokangona minoko ya bato bazako loba. Oui. Ngai moko mokolo kombo na koyebisa bino tina ya kombo wana. Boye bakata na bandi musique. Ya liboso mama na ngai. Oui. Ye moto ya liboso asomela ngai guitare. Asomaki dans le magasin Papa Dimitrio. Pemela à l'hôpital et pas à la Botami. Asomeli nga guitare wana. La bandi pe ko ye kolango muke muke. Ti na leki na boka batebele. Oui, toujours na boko ya po ba photo musuna ko laksa bino sima. Oui. Mais wana pe to ko bango sima na tango ya conférence, concert. On a l'ingénieur sala na bino po na yebisa bino. Oui. Po balobi trop na komo na ngai bazako lo bango ya kotengama. Bazako lo bango parce que ba yokaki. Mais ngai moko bazako ko yebisa bino ngo kombo wana ya Papa Noël. Ezali kombo na ngoni pourquoi Papa Noël. Moto nga oto salaki na ye moto ya liboso simba nga na loboko ameminga tina Sidongoma. C'était Papa Boukassa Léon.
solo na ngai guitare liboso ezali na Clara Rabadi Mwene na beta solo na studio Ngoma na Léon Bukasa boza kobenge kaka Léon Bukasa papa Léon Bukasa mais tata on a pas na kokanisa ye po na lingaki mingi asalaki ngai malamu na bina kolata komba ya tato yo mais na kolata ko ndenge. Regardez bien. Il s'appelait Bukasa Chosa Léon. Voilà. Bukasa Chosa Léon. Mais il avait un autre nom. Tambwe. Ah. Bukasa Léon Tambwe. Tambwe. Tambwe, c'était son nom de guerre. Son nom de courageux. Tambwe, ça veut dire lion. Ok. Dans leur langage de son patois, Tambwe, ça veut dire lion. Alors, pour toujours être avec ce papa-là, j'ai dit, ah, je ne peux pas m'appeler moi aussi papa Léon. Oui. Papa, on m'a toujours appelé papa. Bana bomwana bana rabotami parce que la famille na biso. Moi nata mobali moko azalaki te. Ah. OK. Kanga na botamaki. Moi nata moko mobali azalaki te. Bango nyoso basi. Basi. Kanga na botamaki mwana ah. Tozui papa na biso. Oh ndako za la papa ya libota na biso. Batinga na kombo ya papa. Pongo Noël wala bamsuba le bio parce que la bota qui permet à Noël bota nga mokola Noël non. Ah bongoté. Non. Ah d'accord. C'est vrai que moula nga ko bota la date nga ko bota et ko dépendre moi muke vers ba fête wala. Fête à décembre. Non mais ce n'est pas ça. OK. Kombo ya Noël et où tu appelles Wapito yi bango. Oh. Kombo ya Noël où tu le 25. Non. Et où tu Léon? Ah, Noël, Léon. Ah. Au monde, au Japon, directement. Voilà, oui, Noël, Léon. Noël, oui. Et comme Léon. Léon, c'est comme Noël. D'accord. Tu vois, et pas papa Noël et Outa. Mais il va le tant comme ça, on va conseiller, va mindele, va faire un albino. Oui, va caractère. Comment il y a papa? Papa, ils ont comboté. Ils ont beaucoup na Sénégal, papa Diouf, Bazali, papa Kalambaï, Bazali, papa. Papa Bazali, titre, il y a le coup, pas la mission. Oui. Papa Léon. Papa Noël. Oh là, vraiment. Noël Léon. Oui. Tina ngai moko na lobi yango lelo yo. Oye bisa baninga nyonso. Tina ya kombo ya papa Noël. Et uta wapi? Uta la papa Léon. Ça n'a rien à voir avec le 25 décembre. Oh là. Pour ngai moko mokolanga ko bota le 29. Monique na yebi. Ah oui. Il faut papa parce que yosa diamant noir. Diamant noir au symbole de Makambo. Oui. Il faut y aller. Bon. Au Makambo, ce soit égalé bande kolangai. Pardon, molim sangai. Pardon, kutani. Na koyeb sabi na kolelo. Ngai na bino to kokuta na sous na conférence concert. Oyo. Oui, vous savez. Baleki na ngai bazali. Bakopesa ngama boko. Toko sala conférence concert. Mokolo ya conférence wana. Bozali na droit ya koyoka ngai et puis ya kotuna ngai soki boyoki malamu te olobaki nini na nzembo wana osalaki ndenge nini façon nini yo betaka guitare nyonso na koyebisa bino moko na kobomba esalisi te pamba te likambo nini na kobomba lisusu c'est fini. Yoza bibliothèque.
Et Seigneur, il faut bimisi la biso et bomba marakati. Exactement, il y a ça qu'on peut sabino nion surtout lelo pour y bakango libela. Que comme il y a Papa Noël et où la Papa Léon. Comment tu as Papa Léon parce que comme on est Léon Bukasa Chosa Tamboué. Donc ils ont vrai nom, ils ont surnoté. Ils ont pris un vrai nom, il y a Papa Noël. Alors, par rapport il fallait quand même... Mais tant que tu as bon autant, tu as combo à Nedoul. Attention. Comme il y a Nedoul, il y a combo à parents, il y a Sangai. Ok. Comme on a Sangai, penza, il y a Mboka, il y a Nedoul, Montsoué, Antoine. Prénom anglais, c'est Antoine. Oui. Nédulé, Montsoué. Combo Makas. Voilà, les combos au secondaire, au bêtis appareil. Oui, l'État a émis un gros. Papa Noël, voilà, qu'elle a la SACEM, qu'elle a la Spédidam, qu'elle a la. Ndokouta Kunani. Ah, quoi le Kokutango. Même matin, on a la paix ici. Attends, qu'on la personne au Seigneur, au Kutango, ils allaient. Mais comme on a gagné, on a beau travailler pour il y a la conférence concert. Bon, comme on a pas oyo et pas ingana uta. Il dit que Bangkok on a gagné, la zone la photo la bango, pa maman a gagné, na leki na ngamo kwa mwasi, auto beau travailler ne sika moko. Ngala beau travailler, tango na ngala beau travailler, la zakina na lenge, maman salisi biso photo. La photo na zala ngo boko mona yango et puis na ko yebisa bino na ko limbolela bino tina li kamo moko moko la conférence concert. Vraiment merci Papa Noël Kassilelo photo profiter peso to ba biso bokutani na papa ba profitera toujours bozi mo ndambu avant conférence et ya mais biso to zo mo ndambu to za nango déjà lelo na ko yebisa lelo comme conférence concert na sala. Oui. Il faut te prendre parce que dans la musique 60 ans. 60 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. 60 ans, 60 ans, papa singa est le côté, n'a vu rien. Monter qu'on peut se faire médaille. Kaka, gouvernement autre dans le il y a Félix. N'a qu'au travail comme politique. Avec le gouvernement, Botaraki, Nana Salaki, autre dans la Billy doit te comme une passer la Billy à l'État. Monter qu'on peut se faire médaille, Moko. Pas mon sou, basali, bango bikeko. Pas pesi bango ba combo ba balabala. Pas pesi bango. C'est ça. Yesu sekisa yo. Fais pesa okanda e go sekisa ote. Basilika kande ngona te. Ah. So na e pa no mama Gisèle. La ville par exemple la ville pesa nga chaîne wa. Au boy. Ola silika na yo. Na habité non mais fona na la kisayo ke nani nazali. Na sengyo chaîne wana pambate na sengyo pour nani na yoza bibliothèque ya musique congolaise ya rumba na biso donc oza muto il faut tant aux la musique ya Congo tozo mona bino bato bandi yango na se yango to bito profiter muke ko tuna donc il faut besoin ngai moto la bandi musique ya Congo te ngai ndé nazaki parmi ceux qui ont commencé cette musique là yango na ibsaka toujours Wendo Bukasa d'Olivera, Emmanuel, Bangoana, Batouana, Oyakala, Obsutolandi, Bamunda Antoine, Akobeta Makembe, parce que le groupe na côté à Bawendo, Poto Mboka Moulele, solo qui s'appelle Poto Mohindo. A Eminzi Momoko, il y a solo Makamalomaka. Encore là, tout ça comme on l'a vu. Maintenant, nous sommes dans la ligne, tout ça, on a conférence. Concert pour ne sikawana na ko sape malinda na ngai ata misapi yango malobi ezotambolate oyo ezotambolate oyo ti wana bato balaba ko landa maloba bato balobaka te Papa Noël mais pour na ka muke to bi pour na lelo to tuna taka muke
pona bato yo o bazolanda biso lelo bato musu bafandi bayebi nyonso mindule wana te yango to likolo po ba cerner yo lelo penza bayeba kote nini Papa Noël azali est-ce que moi muke ko pesa biso moi muke kaka loyembo oyo tant mususu nzembo no moko ya makasi moko ba congolais balinga trop et beta na ba feti nyonso tout po lelo bayeba penda esika Papa Noël so ngana bina senga niti muke ya bon samaritain. Oui. Oui. Pourquoi c'est qu'on a bon ça? Na ko yeba nyonso tout bande banditi na soka. Mais na ko se baka moko. Oui. La senga pe na ko bana ko pe le banditi mais na moi. Na moi kati. Bolingo yo koma ko sabote. E banda kala bato nyonso ba mona. Tanga bature boni yo betela ngai. Liboso na ndima yo na libala. Ah, Dadi azota, Dadi c'est bon. Kana ngai nanu na 15 ans. Lelo na mipesa omona nga zoba. Bolingo eponi te ezali na miso te. Nandako okomi kotala nga pamba. Po ninyo. Ah. Maman, nzembo na bon samaritain. Makambo nyonso nyonso tout mais makambo mingi ya mokili eza na kati ya nzembo wana. Ata ngai moko moto asalaki nzembo wana nayebaki yango liboso te. Po nzembo wana ezali na kompozeki yango lokwa ndenge tokompozaka banzembo nyonso te. Nazwaki yango na inspiration. Monene. Inspiration esalaki ngai mokolo yango mpezaki dimanche na ntongo. Namoni ka eloko moko esali ngai mpe na bandi koyemba nzembo wana na jui radio na ngai ati yango pemeli mpo na ntango wana toaki na babiloko lokwa lelo te na bandi kobeta na ndenge nabetaki gitare na ndenge nayembaki banzembo wana kaka yango boyokaka ebima mpe na diske ndenge moko partout. ntango nasali mosala na esili nakamwi moni ezaki mokano nzambe tindelaki ngai epi nakokisi yango soki na rati mokolo wana nasala nzembo wana te nzembo wana mpe lingai kozala mpe te. Ah oui, napesa exemple. Oui, tozolanda joueur abeti bale po atia but gol amoni pa bale eza koya ayambi mais soki gol amoni pa bale eza koya alobi ekota nango te asali mangongo bale wana taka koleka ye ntango ya kobaluka komi trop tard. Ekomi trop tard, oui. Yango wana mokili makambo eza ebele nakokoloba mpe makambo mosusu oyo mpe moninga na ngai te ekulutu na ngai lutumba mpo tolaki biso nde mibale na oke jaz makambo mosusu yaki koloba mpo naboyi nde kotanga bakombo ya bato naboyi me nde ye azalaki lokola toloba poète azalaki koloba makambo nde lokola ntubela lokola moto aki koloba makambo ya kosekisa bato yaki nde ye moko lwambo. Donc il va les volali. Mais nzoka solo mais azopesa na basourire omoni baninga nanga simaro. Tu comprends comprendre sera à sali blague boyebi ka le membre. Oh oui. Mais et pas la comprendre qui était et pas l'homme ça qui blague la comprendre qui en côté. Alors les petits gens on a trouvé la maman que tout vandi. Abikana ko somela nga babelo. Po ya na ko lele. Zamele misangai. Oh, ponani na eleka déjà. Petit gens qui a sauvé dans Nzombo, Bamakayabo, Bangulu, Banini, tout ça, il y a un banda moko mnena tiango likola mesa. Wala biso tout vandiro. Akaunte na kwanga fini. Alors kintoka ki mama nakolia lelo kwanga malamu. Ati kwanga na mnoko. Akamati ngulu landisi. Dio ameli. Abeti na libongo. Mono kibeni, mono luambo, mono aki kompesa komo mokwana. Le mot 6 fois. Abi mokonga na kukupa. Na kukamasa
kwanga na ngai natina monoko nakamati kombo na ngai natina monoko nakamati molanga ya biere nalandisi akamati mpe molanga ya biere nalandisi oyo akomelaka Saint-Poli abwaki molanga ya biere nakoma ay mokolo ye akokufa akokenda na kombo ne na libumu lomba akenda na kombo ne te akenda nango balwa mosusu babima akosala les blagues tu vois makambo eza ebele ya koloba na ya malamu na ya mabe mais nyonso na koloba ngo pete oui surtout na kombo ya baninga na ngai nako koloba likambo moko te ben oui bien sûr wana okokosala bongo te Papa Noël na bandi ntango oyembeli biso bonsama mote toyebi biso mibale nga mpe nayebi bale mwa loyembo opesi nga combien na mwa nde nayembi 3 2 non 0 napesi ozalo moto oyo ayembaka te yo ozalo moto ya badiama vraiment nazalaka moto ya diama vraiment bato baseki na nsima Papa Noël bato basepeli na bandako place bavandi nayebi ke na conférence bakoya ebele mais biso mpe lelo ntango totuni na biso mwa mituna eza mpe mabe te Papa Noël azali un grand guitariste chanteur et puis compositeur ya monene na kati ya mboka na biso oyo ezali Congo mais biso tokoloba toujours Papa Noël yebisa biso nano ndenge nini osala koyeba mwa mindule wana oyebaka ngo mwa ndenge nini na mwa mokuse pe na bakongole bazolanda yo bandaka ndenge nini pe na bane nini betela biso mwa moke wana sikozo oluka na kota na kati ya makambo diama azosenga otuni ngai ndenge nayebaki ndenge nini nalandaki ndenge nasalaki betela biso ka lisolo mais oyebi déjà na classe po biso tanga na Sainte-Anne bana Sainte-Anne ngai natangi na Sainte-Anne Sainte-Anne eza ya kala ya Gombe Sainte-Anne eza na ntango ya bapère Raphaël de la Quétile de Riove otokobenga Lofonza père Lofonza belge ntango babelge ntango ya belge ko ngai natanga classe wana pardon rafraîchis-moi la mémoire oui totuni question bandaka mindule yana ntango oyebaka ngo bandaka ndenge nini betela biso mwa lisolo wana ntango wana tozalaki na classe nalingaka koyemba banzembo oyo babengaka les chansons religieuses mingi bango mpe baremarke ngai bazwi ngai batinga na groupe ya bachantre mpona église nakomi koyemba kosalela nzambe me na kati ya église me koyemba non neti baservant nde tozalaki baservant ok toki kolala na Sainte-Anne na réfectoire ya Sainte-Anne tokolala kuna soko mese lobi dimanche lelo samedi biso tokoti tokolala na réfectoire ntongo etani tosungola esili toke mese mais ozomona mpona koyekola musique baza kolakisa biso koyemba kolakisa biso koyemba biso oyembaka yango te wani eza mosusu koyemba biso oyembaka yango te soki oyoki banzembo ya bamu mpe okoyoka yango eza na batonalité moko ya ndenge mosusu batonalité wana il faut koyekola yango mpona koyeba yango comment on appelle ça encore. Moi, je commence un peu à perdre la mémoire. C'est pas grave. À l'école, on nous apprenait le solfège. Solfège, il y a Bamoupé. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, so, fa, mi, ré, do. Donc, comment on peut dans papier. Mais, le solfège, là, il y a trop, il y a trop. Il y a kaka, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Nandenge batia ngo na portée, nandenge bakomia ngo na portée, et celle-ci ngai mingi. Parce que na lelo okozwa mettre ngo pa. Na mettre bazate. Oui, oui. Bazate. Kaka yo boko na effort na yo. Na baninga musupe bazalaki autre qui na bango sika moko. Na kopesa exemple ya moteur ko Raymond Branca. Oui. Raymond Branca ba ko benge cousin na ngai. Pona na photo na wate.
Aba so total la kati ya nini na ngai kozwa. Na kati ya livre. Na kati ya nini? Ya nini? Ya portable na ngai. Ah, na portable. C'est pas la peine. C'est pas pour aujourd'hui. Oui, on a ça pesa binoga. Base aura déjà voilà. Base aura déjà. OK. Parce que vraiment pour la qui to va les sika moko ba maman na biso mbale bazala ki to ba kabandeko. Ba linga la ki. Makasi. Makasi. Et pas trop qu'on va là, Raymond Brank, Ngambo, Ngambo. Tongo yo so ka ba guitare za kolela. Oya za kolela. Ya yo pesa kolela. Tongo Raymond Brank. Bon. Il peut à les États-Unis à comme qu'on a béni. Oh. C'était un bon jazz band. Bien. Nandenge yo tikala yo continuer yo moko koyekola. Na continuer ngamo koyekola mais lokuta mabe. Lokuta mabe koyekola yo moko moto moko yebili eloko nyonso tu ya mokili ba yekola kango. Ata uzako donke moninga bo. Ouais, des fois tali moninga pour tricher. Ko donke. Ko donke. Azako donke. Mais attention à tricher, tricher à ma belle. Non, bon, les théories na yo. Ah. Les théories na yo, que notre on a commettre la voix. Ah, d'accord. On a ko donc moi mon la école de guitare là Kibonge Antoine qui était Kibonge Antoine à Betelinga piano là anthologie de la musique. Il était dans mon groupe. Voilà, ok, na biso poto ebi ke lelo to bai tozo Papa Noël ndambu na bandi ba to belé lelo oyo bazolanda biso na diamant noir TV bazo sepela malgré bazo zela wana me balobi soko lelo liana nu ya lelo kozela elobi te faut profiter na temps wana oyo yozu Papa Noël parce que ça tous les jours te tozo grâce à kozora Papa Noël tout le temps posa Moutaba kamwe belé aux ans kokota ba studio aux ans kolanda santé aux ans ba tenter donc aux ans vraiment atteint européen sa biso boité yango lelo tant aux yeux to kangika to profiter minute na biso na to profiter nango moi vite fait ko tuna Papa Noël to ba parcours musical na yo na moi mukie penza eleka ndenge nini pour lelo koma to mona Papa Noël abimi parce que combo wana eza combo et ça la succès belé oyo zali référence ya artiste et musicien na biso c'est to tuni le Papa Noël pour le lokoma na oyo zali le Papa Noël bandaki yango na orchestre nini atanda mvwana tozo ate Papa Noël na donc oye bila lutango wana ngala plus mino kombo ya motumoko leo mukasa bandaki pa na orchestre oui orchestre te na tango le ba orchestre te ah makambo biso to sala erreur ya kwa makambo orchestre. Ah OK. Na kotingo la ngonyo sur la conférence. Bongo moto ko balanga kwa kata kwa ngana ye toko pesa la question et réponse kaka wana. Ah na boko yo. Je to ali. Somona orchestre ya Johnny Hallyday. Non. Johnny Hallyday ndo beta Johnny ouais. Omona orchestre Johnny Hallyday. Isaac Yemoko. Oui. Yemoko. Ce qu'on a enregistré a bengi bassiste Yaka, Montambonda Yaka. Basangani. Bosali va répéter, c'est bon enregistré, c'est motola moto. Tiens, ouais. Et c'est dit. Mais biso comme qui nini au orchestre ngai. Attention, orchestre comme c'est ce compagnie. Ce qu'on sait l'orchestre, c'est l'ingomba, au kamati batouara, au tiba de l'orchestre. Foutaka bango. Oui, ça. Ah. Ouais, il faut payer chacun. Voilà. Mais biso alors, tu as bangote. Ce qu'on bêta pas Kingandi, yo bêta pas Kingandi, on bêta là. Malheureusement, on ne savait pas ça. Mais on ne pouvait pas expliquer comment. Patagoana. Tata la le mukasa takwa zingai tozaka biso mibale teko baksa misa to Mwena Joseph passe teko baksa susu moko ya na carnet na ya saxo Kalombo Albino toko ko batuvine en toute section ko batuvitano fin
Tout ça dit tourné en 1957 tango Clara Balimwene Bini. Clara Balimwene. Moi c'est la bande qui musique la bien. Premier solo langai, premier disque langai na mokili Clara Balimwene. Et Kokisi Makambonyos. Mais dans 55 aux qui guitare dans 55 ouais déjà dans 57. Oui, à 57 la même dit. Ah, donc 2 ans qu'il y a guitare pour BBC. Mais 2 ans il y a guitare, mais avant on a collé la guitare trop. Ok. Parce que elle a pour y bango linga yango. Soko linga yango tu vois. Oui, batté. Pour la musique trop. Mais musique la linga qui. Na qui Hollande on a linga ya te. Na linga ya que n'habité parce que n'est pas comment bakuru toi gobeta n'est pas wendo bakoyemba wendo un grand chanteur pour t'attendre ce que tilito il n'a pas besoin de sala au côté mon côté mon gongo ne quitte on gongo les a toujours mata top toujours le top ayoleli 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 osomona bongo on zo mata ba degré ba degré zo mata zo ko tarape juste oui ngai na yebaka ko embate ah obeka ko beta guitare donc ala ndaki mingi côté ya guitare mota lubilanga papa chante et qui producteur en anglais comme on est Tumi musique Albi, papa, ok, on va rester là, Kibanga. Mais dans la musique, c'était Albi, jamais. Yomogo, Yemba. Oui. Devant la vie, Albi, papa, chante. Chante, oui. Tout c'est. C'était un commandement militaire. La langue du Toumi. Oui. Papa, chante. Chante. Eh bien, on a qu'à la Yembi. Et Simbi. Ah. Ah oui. Juste avec guitare, une guitare, non, bando Yemba, bamo eke. Na bande na laxi ba cubain kobete ya biso ba congolais. OK. Et qui pas cité pour bazaka nango déjà. Et on est dans 57 yé ko limba mon kobete ouais. Au memi bébé musique congolaise na Cuba. Non, na 57. Na 57 wa la bande musique na biso na Léon Bukasa. Moto liboso oya kotsanga na studio le kwa ndenge tokota celui ya lekilanga ezaki et d'une image le kwa lelo na koloba ta kotsanga na celui ya diamant noir diamant noir à côté ici papa Léon Noël to balu si amu pe bisope diamant noir za songi to zia mo bon mais c'est ça ya liboso ya ngwana ya mibale tango to uti voyage oya na Léon Bukasa oui pour tout ça qui tourner à Congo belge mobimba avion masuwa camion voiture Congo belge tite kozonga on a 57 kaka 57 58 58 vous continuez oui 58 kozonga 59 to comme ça et sous la bien. Et sous Jean-Serge, à Congo Brazzaville. Aïe, là, le pas de la biche. Aïe, kokuta maman la gagne. Abi maman. Ganaye, pour nos hommes, là, aïe, par la biche. Oh, aïe, maman, le problème c'était. Ce qui a ligne, ok. À ça, quand on va le mener, bon, on va parce que, en ce moment-là, et sous, Bazaki Nino, n'a pas pandi, Bazaki dans l'orchestre, on a un rossignol. Avec une orchestre, comme un rocamambo. Tu comprends? Toujours là, oui, toujours comprends. Quel rocamambo? Pourquoi on a construit un rocamambo? Parce que celui qui était soliste dans le rocamambo, tant que le rocamambo a voyagé, comme la Cameroun, à Tikali, c'était Tino Barosa. Donc à Kimi Likuna?
Tout le bango bon. Tout le bagage n'est pas là. Atikali n'est pas là. Alors, bazar qui sont solistes. Tant que qui ça, et soit qui m'a regardé par maman, quand tout le maman va bazar va cailler n'angai. À quel n'angai? La commission na Rokamambo. Rokamambo peut me quitter. Chombe, Abiba, Congolais, soit dans la ville. Bakindi. Rokamambo. La ministère ya Congo, balaki na Rokamambo, non monsieur balaki ya Congo balaki na Okechal, Congo tout libanda. Babi bakay balaki on sera la Bantou. Bantou de la capitale. Non, Bantou. C'est pas ça. Bantou. N'a que expliquer Bantou de la capitale. Dadi, tu as non, voilà après. N'a que expliquer le Bantou de la capitale et où tu as. Orchestre Bantou, comme ça l'orchestre Bantou na Brazzaville. Donc, il y a un simple bantou. Simple bantou. Il y a un article avec ça. Quand il y a un article avec ça, Léon Fila. Avec Ozanga, il y a un voyage. Il y a un voyage dans Gabon, à Libreville. Et comme ils sont à Libreville, et ils vont à Libreville, un an. Léon, comme tu disais, il y a les poteaux. À Tibisouana. Vieux comme il passe. Il dit, ah. On va la beauté, habiter. Oui, on a nous on a âge à peu près 17 ans, aux années mineurs là. J'ai regardé ma photo. Oui, oui. Léo Fila, la tiki, na ba musicien na la zongi na ngai. Ko zonga na zongi oyo motu kenangi na ye avec accompagnateur na ngai. Ko tela moi ça va sur la fenêtre. Oh, oui, 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 oui. C'est bien. Non, mais c'est bien. Moi, Mungwa. Il est mort ou il est encore? Il est mort. Ah, donc, le contre moi, ça va sur la fenêtre, micro-ondes. À tout le monde, comment on a baillé, si on balaye. Mon balaye, c'est chauffeur. Il y a au Koumé. Tu sais, au Koumé? Non. Au Bakata Karazamba. Oui. À quel temps, une semaine avant le coup là, on connaît coquille la banzette, on tient dans les bons. Dans Libreville. Oui, Erwana Libreville, oui. Gabon. On va aller à Yoki Sangwara. Ah, on s'en a caboyé. Qu'on a tembêté. J'ai ma petite na bango ya mboka na bango. Apakoli moi si nanzo takati so je ne sais pas. Oui. Abina moi ça bon, ngala ke ozoba. Na quel voyage là OK. Moi ça le bon, les là ko. Attire moi fenêtre pour les. Au bal patel va bien, fenêtre pour les mobile. Aïe à côté la fenêtre. Écoute bien ce que je vous dis. Que moi ça va tout. Conseil pour nous, oui, à côté de la fenêtre. Au côté de la fenêtre, à quel pas moi ça va qui va coûter les autres. Pour abîmer comme une gambo. Ah, mais tu vas ça là, on est dans le théâtre, tout le monde a donné mambo. Et ça théâtre était. Bakangami. Bakangami et puis après, abandi ko kalibu mo passe. Oui. Pendant ce que 2 heures du matin, il y a bien 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, je suis monté. Je suis blagué. Wananga la Chine a besoin qu'il libre ville dans son livre. Besoin qu'on. Bon, oui, tu vas le après. Vraiment, on le bat prêt. En tout cas, merci déjà à Papa Noël pour les lots que les Congolais va supporter biso. Et ça quand ndambu tozui Papa Noël tozui qui est tozo tango ebelete pour aussi il faut que AP ma moi muke Papa Noël to kokina biso ko chité to le bana ba artiste o bazolanda biso les lots tozo mona ba Koffi Olomide bazali ebele bino oyo. Bolanda Papa Noël, bayebi Papa Noël, bangonyo surtout, bazali bafali poupa, baza ebele, Papa Noël oyo, abinisa, Papa Noël o basala musique congolaise, o bayebi yango malam o lelo, azo beta, bino wa Koffi Olomide, yo lelo za grand, Koffi Olomide, fali poupa, boza ebele, tozo monande bozo pesa ba don, hein.
bozo pesa ba donc partout lelo pona RDC ba Félix Oazé quoi trotanga bino presque trotanga nyonso te mendambo tozoloba ba maman Biliabel ba Tchala Mwana bozali belé vraiment bana wenge musique Papa Noël tant tozobe ya bibliothèque ya Congo bango yo ba vandi Papa Noël azana biso ilongo juna janana ba maître Gims bazawana bana bazawana ola kisa bango Papa Noël ekozala esengo mingi soki bomoni lelo azan vivant lelo nde borosele ya minene tango azana nuwana Papa Noël esengeli asala ba conférence esengeli lobela penza ebele mais osenga soutien ya moko na moko esika bozali o bozolanda Papa Noël mais celui ka moko yebisa bango moko Papa Noël yo yebisa bango nakoyebisa bango eloko nena yebisa bango yebi kaka ndenge moko ndenge nga na lobi mais baza bazolanda wana mais oui bato bazolanda balanda ngo na ndenge ya litio te non balanda ngo na ndenge ya bosembo parce que mokolo bakolo ya mboka oyo nakamata exemple ya Mobutu Mobutu ntango amoni ke makambo ebandi kokoma mbilinga lokwa ye moko kaka koloba epai ya bamusicien atindi chef de cabinet na ye Bisengima na Rwema abi nalingi namona bamusicien so awa epai na ngai Bisengima na ye kotinda bato aye kozwa ngai na ndako tokama nzela toke ayebisi ngai balobi mokonzi alobi alingi amona bino nyonso tu mpo azomona makambo na bino lisusu elengi te epuis azomona ngo malamu te parce que bino surtout ozali bakolo musique voilà bino nde bakolo musique okili kambo alobaki nazolanda abi me mpo na yango nalingi moto na moto apesa nzembo na ye tozongisa tosala anthologie veli bibliothèque ya musique mais na kati na nyonso naza komona namoni moto akosimba musique wana aza te moto akosimba musique wana Papa Noël oui bapesi ngai titre ya directeur de production j'étais directeur artistique artistique Dieu connaît tout là. Directeur artistique, oui. Anthologie de la musique, c'est moi qui ai fait tout ça là. Tome 1, tome 2, et allez tome 10. Moussou Soana et Bimate. Tome 1, tome 2 comme Tobima. Et tu as tome 3, 4, 5, 6. Donc tu as 8 encore. Tu as 8. Mais j'ai dit, il faut au lundi ça, sur l'entité, moi était. Bon, au moins il battra la window, amal le ciel, et nga, bangon sokagawana. Parce que battu moko, n'a qui m'a montré respect, la bakolote, n'a respect par la bango. Et puis la salle mo ça nga malamu. Donc ça liko, l'anthologie de la musique, et moi bon. Avant l'anthologie de la musique, il y a l'orchestre comme un bamboula. L'orchestre bamboula qui est chaud. Mais pour ce qui est tout dans la question, il y a l'orchestre bamboula, il y a un bimisa bangonion, surtout babosi boziana. Donc boti bangonion. Boti bangonion, so Madilu, tout le monde. Kiawakana, Utamai, Utabai, tout le voyage n'a pas été ma colonne la poto, la commune. La commune. Il n'y a Papa Noël. Mais je suis là, la colombe peut être Tinamoko-Zate. Tinamoko-Zate. Ceux qui sont reconnaissants, on trouve là Madilou. Ceux qui sont reconnaissants, la Brazzaville, le bâton est trop. Là, le bâton a été, et là, il y a bon, on se voit qu'il y a avant. Par contre, on va Kunsitali, Kuzulutali. La c'est les bangs à l'école, les bangs au Kima. Parce que qui passe au Kim, vous bâtin? Oui, bâtin. Oui, les gars. Moi, ça les a été. Ah, merci Papa Noël, tu bombi ma question, Moussou, parce que. Mais tout le monde a bombi carat pour le bique moi le bagnon surtout les loisats tout ce qu'on paie donc impossible parce que voilà. 60 ans de carrière musicale et ça m'a comme minene
Pourtant, la bande musique, qui toque, on a un mouquet, et ça qui est Bengo Paul. Oui. Ah la 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 la, ah la 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 la. Et Bengo Paul. Tu connais pas? Des voyants. Des voyants, tu connais pas? Au monde? Bana Michel. Te, pour la bana Michel, ngana biba nzemba, to yembi ngana onzembo noa. Nzembo na ngeza ki la lero te. Te yana bingano to yembi banzembo na linga banzembo na bino nyonso to ba papa wendo. Mais yende na peut-être ayeba ne kwa bino te. Oh, et Bengo Paul. Ouais. Oui, bien été. Et Bengo Paul, grand frère, il y a Johnny Bokelo. Johnny Bokelo na yebi, papa Johnny Bokelo. Ah, yes quoi, yeba na ki mingi te. Johnny Bokelo. Oui. Johnny Bokelo to yebi, mais yes quoi Bengo. Donc c'est comme on a dormi maté. Le quoi la loi va tout le na la chako guitare. Abia ye ko la guitare moko. La seki. On a l'accès nani Franco guitare ezaki Luambo Luampasi Albert. Eza moto mosusu. Moto mosusu. À l'accès guitare. Mais qu'on soit formation à guitariste c'est pas un Bengo Paul. OK. Ben à l'époque na binoana ba misenyo bando collaborer na bango bien bazaki belé bando collaborer pena très bien na tango oh bazaki mo mingi pona mono tangara Luambo tout ça non nazo tangara Luambo parce que Luambo non nazo tangara Luambo parce que lui au moins bon collaborer il y a collaboration et collaboration c'est monsieur c'est pas la peine. Ah ouais, mais c'est pas la peine. Vraiment, ouais, na monito. Pour aller le tokata, hein. Tokata. En tout cas, merci na balandino surtout balandi biso pour na lelo. Tote pause, na papa Noël te continuer à suivre, émission à suivre. Merci. Edino, yoza fin, utaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo.